Merci beaucoup, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Bienvenue, bienvenue dans le cadre de votre belle et grande émission par excellence. C'est Tole Kanambunda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Ngala biloto mesana ko kutana ka pona makambo etali Congo. Mutabota Congo ngala yo azala raté. Puisque ngala so tourne nani azala carte d'identité à Congo azate. Mais Congo ndé lingi ngana to zala la Congo yango sengi to solo makambo etali Congo. To luka ndengani to mema Congo ekende liboso. Boulou yeke kati na mboka la makambo etali désignation. Ya ba sengeli ba kamba seni. Qu'est-ce qui se passe jusque là? Pourquoi ma confession religieuse est arrivé à atténuer une situation où ils allaient normal au peuple au zéla. Ni les autres boulot que la carte ici entre 5 et SCC. Congo, ya yo yangai. Tout le balobi qui glissement et koti. Kinshasa mboka banka Kinshasa tondi bo soto na façon moko impossible. C'est comme s'il n'y a pas un gouverneur. C'est comme il n'y a pas des autorités ba sengeli ba kumba Kinshasa ndenge sengeli. Ko banda aéroport, ti centre-ville. O lemba kotanga ba foule pe ba poubelle. Nini vinanga jatini ngobila mbaka. Est ozala ba soda ba sengeli te ko kamba ko zala na sima poto kamba Kinshasa malamu. Ou eza ko zanga ba moyen na niveau finance peut permettre Kinshasa qu'il est avant. Maintenant na yebi ba beaucoup mais ba sami sabi malamu bazali. Mais ni les autres qui Kinshasa bon raté. Est-ce que vous ne travaillez pas en commun accord ou en collaboration avec les autochtones Kinshasa zali mboka ba tekela ba umbu. Bientôt là bambule ko banda. Ben Roger ko salema. Na yebi yango, ba mapango ko zinda. Banda ko ta ba mai. C'est plus que tu as précaution te ko yeba ke Kinshasa zala ka bientôt ko zonga kaka bongo. To tonga Kinshasa, to linga Kinshasa. To linga Congo. Toluka baye ba sengeli ba animateur ya solo sengeli ko zo place ya équipe ya Corneille Nanga pour 2023 élection zala. Merci. Dans zone na bande ko ide passe bazolo baké voulu ou pas il y aura bel et bien les élections 2023. Mais ba acteur ya seni ba monani identification ba congolais et salami ni ne za ko marcher té. Nini. Bientôt la ba classe ko banda. Gratuité de l'enseignement. Ben, école fictive, étonnali est belé. Tokosuka wapi la Congo oyo. Merci beaucoup. N'a pas ça toujours merci à Beba Moussa Malamu. Yanga le baké. Prière dans la singa kala Nzambe. Nzambe sunga ba lingi Congo. Pesa maela ba lingi Congo. Pesa bakasa ba lingi Congo. Mais ba lingi ba lingi Congo te. Ba kozala maudit. Ba kozina na fleuve Nil. Le cas Moïse a bétan c'était les ban Israël bas d'Égypte à Zidaka. Bana bomba bela maboma. Paralysé na ba famille na bango. Ba avec ba famille na bango. Ba kizenga ba bota na bango. Il faut ko prier pour Congo. Tolinga Congo. Merci beaucoup. Nazanga mo na plateau nazanga mo côté. Nazanga maman oyo moko palingi Congo. Na pasi. Na bozuya muke. Ma tondi sami na bolingo. Pour kolinga Congo, kolinga Kinshasa oyo bonga, koluka bana oyo lelo otobe bana ba shege, kotala ba maman oyo baza ba veuve, kotala ba fille mère, oyo kaka bino ba conseiller beli so zui bo tche ba zebi bo sundoli bango, bande kolanga misusu ba chauffeur, bande kolanga misusu to vivre elongo, to sundoli ba fille belé na bana, tu ko kipe bango te, non non stale lo bana oyo botisi mwasi o sundoli bana, mais maman oyo na bolingo na ye. Alimi ko zo bana wana auto sudura to bengi bango ba ndokile ba famille accomplissé ba pasteur accomplissé ba prophète pour papa zoki moi si mususu bana bazaki malamu après na sentiment ya bolingo papa akobi ko qualifier bana ne ba ko ba ndoki bengali bana na famille aussi bana ba ko bili bana na balabala c'est balabala botaka bana charge tout surtout na muté maman Annie Mbambi ba ONG fictive et to na belé na kati ya Congo oyo bientôt là. Soit bien qu'il va payer ça badon. Tu comprends ba onge ko bota mama yebo. Ba onge ne monde la kati pe saka misala mon côté. Mais maman Animbambi dit Andibi ko charge na yango yango le to zanaye. Tu ko solone po na bolingo ya Congo. Pour ko lakisa munene ya mutalingi Congo. Maman Animbambi. Boyi malam kati émission au Tole Kanambunda. Bonne santé. Voilà zobatela. Toza malam. Bodia Prodec.
Aprodek ezotambola na mawa pengolo na Nzambe. nalingi omeka koexplike bandeko bayeba aprodek eza vraiment nini, tashe mama nini na kati aprodek ezali nini. Bon, Aprodek ezali association. C'est une ONG. Oyo eza s'occuper na ba phaseur, toza s'occuper na ba fille mère et puis toza pe na ba maman veuve et bato wana nyonso wana ba jeune. Nous sommes là, toza ko encadrer bango, toza ko s'occuper na bango. Et na kati ya Aprodek toza kaka wana pona kovanda te, toza pe na studio ya enregistrement parce que to découvrir ki na kati ya bana wana ba shege eza na bao baza na ba talent o baza koyemba mais ba décalé bazo sa banzembo na bango ba décalé banzembo pe zoloba mawa pasi na bango et moko kuta banda koyemba pe kitoko mais lelo a se retrouver na Kanyama Kasese de bana wana ba parents to développer ala ça fait très mal ya komona ki oboti mwana na yo mais par après mwana wana komi na délinquant mwana wana komi un vaurien et puis yo parents otambolaka okotaka pe l'église hein, osalaka pe ba jeune hein, obondelaka mais tu sais que tu es un enfant dans la rue et sois lokomo. Voilà, merci beaucoup wana zali mama Annie Mbambi oya fongoli motema na ye oyo mama oyo nalingi te amilo bangani na bala sika tellement moké azwa vraiment tant sacrifier jeunesse na ye pour l'encadrement de jeunesse. Mais là, tout le moment, moula boni oyo lelo sacrifier tant ya bon moina yo pour l'encadrement jeunesse. Nous devons moula boni na pour l'encadrement ya ba veuve, ya ba fille mère pour la jeunesse. En tout cas, juin oyo na onte koko kisa 28 ans. Na kati encadrement ya bana oyo baza ba congolais et ba maman baza ba congolaise. Mais je commençais avec les enfants de la rue. D'accord, bon, nous avons les na yebite ke na lo bateki o wa lutte contre la vieillesse mon zan le lenge ozana maman oza maman mais ozana nous autres makasi oza maman ozali jeune maman kota la kelelo au 28 ans c'est que le baki bandaka yango zaka vraiment mwana mwasi asengena ka beta na nzango aussi obeta nzango yo kotimba mona akadiba jeune tondenge nini. En tout cas, musala oyo na bandi yango kala. Na bandi yango vraiment lelo te. Ezalaka lokola hein, histoire na vie nanga na misana kaka kozana bato et puis ba regard nanga mingi nde na bandai kozala ata un jour bo sa émission tana ba parents maman nanga zana na bomoy po papa sa akufi akoyebisa bino musala nanga kokende kana ndako bato. Kotala son a remarqué na famille on a ba na pas il faut na kende na tuna pourquoi bazo vivre bongo. Et il faut na ko déranger maman pour te bana wana batanga. Et bozaka la moi misolo la famille ba c'est la go sunka pe ba famille wana zala ki na bozuité. En tout cas na bolingo la nkolo Nzambe apambola ki mama nanga, mama Belo. Hein? Mama Belo. Papa te kaka maman. Pardon? Mon papa zalaka sa keda ki to papa zala bon. Non, papa zali. Maman bon surtout bazalaki, mais muto za vraiment na motemo nga na landi, isa maman. Voilà. Donc chaque fois ceux qui n'a moni mutu na problème il faut na ko déranger maman toi qui na leki na nga landanga pe à son nom Michel à sa kufanae et chaque fois to moni il faut to yakaka il faut to ebisa maman ki maman tala famille na kuna ba olia bien te maman tala bango na kuna ba otanga te maman sunga bango. Alors un jour maman na nga na ebaka gangaka abinzambe obana modèle nino pesingai parce que je ne pouvais pas comprendre que batumsu baza bien mais koto kuna bat baza ko mona passe. Et à partir de Nayango, même l'internat, bao bazo monanga ya nimputuye yo. Bao pe ba yebinga na zolo bana kombo na Yesu ya nimputuye yo. Na internat na lui la ici kanga na tangaki. En tout cas, bao tozaki na ba promotion moko na tango ya mama Zudi. Ba yebi que na ba groupe ndenge zalaki na internat. Groupe o ezaki na bana ebele ezaki groupe nga na banda eko kamba. Parce que mingi bazaki na mayele ya kozwaka bana bakonzi wana ba commissaire d'état famille présidentielle faut pas ba encadrer mais bano bazaki na ba famille moko hein, modeste bande ko occupé bango te. Alors il s'est fait que bana wana bango moko basanganaki na vandi moko mususu na moni baye ya nizwa biso hein toke pa ba ya nyoso ba boy biso. Alors ça là nga passe. C'est alors que je peux dire j'ai commencé à encadrer bana wana l'internat na lui là. Et tout ce que j'amenais
na bandaki kotia yango na possession ya bana nyonso na bandaki koyeba te ke oyo baparent ne bapesaki ye boye non on mélangeait le tout bien ke na bandaki koma biloko ebele nga naleki na nga Janine Bombula mais totiaki yango na porte ya bana nyonso mpo nazoloba soki lelo Jeanne Mbwiliso nayebi te aza avocate soki azoyoka ayebi makambo nazoloba eza vrai Katondi Mbaki nayebi te lelo soki akomi wapi bayebi ke makambo nazoloba eza vrai e bana Luila bana Mazudi bayebi ya nimputu. Merci beaucoup na kotala ke obandaki dia musala la jeunesse depuis na kati ya internat oza kotanga na zala na elenge mais kombo na ti lelo komi lelo ba souvenir ni ya malamu so zu déjà par rapport à bateau au encadré koloba ke voilà oza fouiller encadrement na ngai tala komi boye. Papa Alain, d'abord eloko ya liboso nga na remercier Nzambe pe na continuer encore remercier oye koma prière na nga ni ata nazo bela makasi nazaka soki na suki na maloba nakoma kotangela Nzambe bana oyo nga nazwa na balabala ekelelo bakoma basali na Nzambe bana oyo nga nazwa na balabala bakoma ba responsable bato lokola ba trésor basali na Nzambe lelo aza ingénieur bato lokola Joël lelo nazwa na balabala na âge à 3 ans lelo aza professeur bato lokola ba héritier lelo aza mécanicien baza ebele hein, ba héritier baza vraiment ebele o lelo bakoma ba parents pe lelo moko aza na Congo central lelo akoma un grand homme d'affaires donc mpo na nga nakumisaka Nzambe eza déjà merci na nga eza o nga nazwi me ya koloba ke kozwa neti misolo ndenge ba ONG mosusu basutenaka bango na misala basali o non naza kaka na souvenir ya Nzambe ndenge apamboli bana wana me nga na kati ya ONG on se bat kaka na famille na nga moko baparent na nga bandeko na nga na baconnaissance oyo naza na bango s'il y a un problème nakende kolelela bango et voilà c'est ça. Voilà, na komona ke maman ni la formation tangeli nga bana bakoli biso ko ba ingénieur bakoli ba homme d'affaires bana to ba 3 ans ou ba 5 ans ko lesi bango est-ce que ndenge bana na bakende kende bakanisa pe ko ke un jour ba keno mutasungi biso ko maloza maman ope azo ko jeka na kata charge wana ke ba kata ko sunga on jeta ba pesote mais ba ko tia ko pesa pe pour na on je peux coacher pe ko sunga bana musuli banda en tout cas moko bayaka et même na ko souligner moko Daichi hein azali lope commando azo bunda abundaki pe na pe ya sona Mamadou Ndala équipe na ye babundaki moko pe ya bana nga ONG Daichi abunda pe na guerre donc c'est que maman ni peut-être le lo ba kozia mboka ba ebiete mais maman ni a travaillé maman ni a fait beaucoup pour na mboka o pe na sacrifier o nga na kokai kozwa na kokata kotonga bandako na kokata kosala mais j'ai mis ça pour na bomlamu ya ba peuple congolais ils aiment ça la gouvernement ils aiment ça na ngate mais pour moi c'est une passion na monanga ki en tant que servante de Dieu na ko se limiter ka pona kote ate il faut quand même alobo nga na lobaka on a teaka na église nazwa pe na concrétiser yango c'est pourquoi naza na kati ya musala o nga na senga na Nzambe akaniselanga même à travers bateau baza kolandanga. Et pourquoi pas président de la République, pourquoi pas maman Denise, pourquoi pas maman Olive, pourquoi pas ba oyo bazanango poteto meka otala ndenge ni toko ko longola bana o na kati ya pasi po lelo bazwa pebise. Je crois ezana mwana moko nde nazolo ba boisa na hôpital. Otai ko opérer, aza vraiment malade makila esilaki na sukaki. Na mona kelo komso na osala te. Vraiment na sukaki na mona yelo komso na kosala te. Na bandaki nga, ba o ba yebi na kinga sani. Nakoma iko tambola pona kosenga batu mbongo pona traitement ya mwana wana melelo tokende kotika ba ye na hôpital moko na Debonom hôpital wana nde ba médecin du monde ba zui en charge pote ba aider lelo nde nazolo ba tout de suite là Daniel azana hôpital et Nzambe asungi malembe et ezako kende processus ezamulai. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tout ça, maman Animbambi Azali, Moko Mokozi, Aprodec, présence à Aprodec, Azali, encadrement, jeunesse, et pourquoi pas maman veuve, topé, fille, mère. Quand la makamba boye, Azali, passe comme la maman, le boko moko, zo bundara, kaye moko. Mais belé, bazaka tamboka, bazako, yiba misola mboka. Ko sala ba fête la misola mboka. Ko sala misola mboka, ko sala nango makamba ezangi ntina. Mais tala ilanga kolona yango.
souci ya Congo ezate. Merci beaucoup wana d'abord na kopesa sim vraiment félicitations na mwana mboka Jango Imvuzi oyo azali ministre ya économie financière ya ville province ya Kinshasa. Mwana mboka Jango Imvuzi natikali kokutana na yo te. Natikali pe koluka yo te. Mingi ba okataki apesinga misolo te. Ala de wasara na petite TV. Aza journaliste à moto te. Émission Otole Kalambonda, eza pona ko dénoncer nyonso ya mabe eza komona na kati ya congolais. Pesa ko remercier pe to ko féliciter, mais ba sa misa malamu. Na tambolaki na cadre de investigation na commune à rivière Mokali. Na yebi esika wana ndenge ni etonda kamai batu balelaka. Ko kamwa na moni ba kire esika wana e bale fongwami. Nenyeka bozomona ba image wana. Bomone mai wana bale wana bozomona wana zali mai Mokali. Tandenge fongwami. Tandenge mai ba kire yango. Muta kire yango za mwana mboka Jango Imvuzi. C'est ba enquête ba investigation maintenant ki kuna. Na ba fond propre na ye moko. Eza ko lakisa bolingo. Oyo ba votaka yo député okima esika na yo. To pousser sur muke. To yena marché obozomona siko na biliezo lakisama. Babenga ngo wezabi tula na basine na Pascal wana nde bozomona na bilili. Bisika obozomona wana etonda kamai na façon moko impossible mais ba foyer belé bikisama kaka wana. Mwana mboka Jango Imvuzi alibi asala caniveau na sika wana a couler ba béton de part et autre ponini ba mama ba ozoteka ba vanda na esengo ba teka na kimia. C'est voilà, yango ne ba initiative o alende wazo lingala congolais. Donc ozo yibaka misolo mboka. Ozo sala nango nini? Donc ozo ka salaire, ba votaka o député. Nini récompense ozo pesa, ozo kanisa la population na yo. Est-ce que ba loi ni na malongo votaka pour la faveur de la population? Okena okota na hémicycle, comme on dit, qui sont pour Moussapi, qui sont contre Moussapi. Les adaptations Moussapi. Bah surtout que ozo ronfle sur la pongi. Député à wapi? Politicien ou bien politicien? Tala maman aniye. Asa ko sa musala na pasi na bolingo. Mais osala mbongo. C'est ko chama boko yango. Mwana mboka Jango Imvuzi. Félicitations musala do sala. Tona na ba réaction. Oya batu balobaki, mais balingi musala do sala oyo. En tout cas, zala na suivi. On landela yango. Parce que moi c'est comme si batu do sala balemi solo po ezo umela. Bientôt la mboule ko banda ba mamba ko sala sika koteka. Tout le monde élément et plutôt juste après pour continuer sur la maman Animbambi. C'est parti la régie. Merci na mwana papa Jango Imvuzi ya na ngai otema mingo le beate kote totelemia ce mai zaiki tunga to za Yesu te ote malikola mai ma atonya ngo kitoko to peseka longoni chapeau na e ngai mateso na lobika ka chapeau na e aumela kiamfu mwana bayaka ya solo papa Jango merci na oyo zo sala pona biso en tout cas to pamboli yo to pambole po to teka malamu te toza awa peme na boulevard deuxième avenue mais tokoka kobima na boulevard te tolukaka nzela ya koluka po tobima na boulevard mais oyo ozosala toka nzambe apambola na mosala oyo ozosala toka tokovote à 100%. Tokovote à 100% nga mama jeti na po nalamba mika te ntango oya komona nga mpe namoni nalamba mika te en tout cas oza mwana biso oyo ya quartier tozobaluka tokaa na kati ya nzambe na kati ya potopoto oke pai te ozwi bokonzi monene me toza noka na potopoto awa na toka nzambe pamba pesa mpe biso toza na bombongo te ya kosungasunga biso awa ya kosungasunga biso awa toza na fond te papa ntongo oyaka tokoma moya tomonaka moya kokoma place yo oza te me talaka biso pemeni na bamama tozawa talaka bwaka misusunga biso toza na bafond te toza na makoki to toza na bapara oyo toza na bandako basungamaka te mbongo eza te misala mpe eza te bana basika classe misala eza te kasi lokola yo oza mwana ntango atuka nzamba pambo. Félicitations à papa na misala wazo sala baction visible misala wazo sala ezomonana toza na posa pe biso ba mama osunga biso ba mama
biso mama nde tozosouffrir soko otiki biso tokokimbela wapi tozoluka bafond tozala bafond kotekela te tozala mposa kosunga mabota tozala mbongo te sunga biso misala eza malamu moto soki aza nzala akokoka kotambola te na kotambola na nzela soki naza nzoto ya kotonda naza malamu nde na kotambola malamu soki naza nzala na libumu atosayelinga nzela eske eza malamu na kovivre malamu tala mabumu na biso tala mabumu na biso tala mabumu na biso tozomona baaction visible oyo ozosala ezomonana na miso ya bato tozosepela makasi mpo quartier na biso ezalaki potopoto eyo otya baterase boye ezokoma kitoko ezokoma su de plus en plus kitoko misala nde ebongaka boye mokonzi abongaka nde boye eyo ozosala boye moto azomona yo abike no moto awumela seko na seko oye misala ezomonana te tokofelisite oyo ndenge nini tozofelisite mpo misala ezomonana bamosusu balekaki bakokaki kosala yango te me yo lokoyo yo oza mwana mabele oza na susi ya quartier na biso yango ozosala mpe baaction visible tozomona tokofelisite jean mpo na masina bakosala biloko tomonaka eza jangoi po badepute ezebele jangoi eloko basala pene eloko ya makasi okosala eboye eloko ya politina prince ya division na prince ya gt yango tokofelisite fort donc tofelisite makasi eloko pena jangoi asala pena ya ebele tomonana bamapela kuna aosasa bamisala kaka yango oyo kaka bamarke oyo donc ebele mpe asunga bato donc kaka jangoi nde donc ye nde moto asala pena bamakambo esi bafélicitation ebele donc yango wana pena yango wana ye nde pena 2023 eza ye makambo nde nyonso yango oyo azosala mpo tomona baaction nde yango nde epesaka makambo kofote nyonso yango oyo donc totala bamokali totala bamapela totala biso awa ozomona donc na place totelemi yo moko ozwa baimage omonake otelemi alaise oza alaise mopepa bien ma etelemaka banda ati presse a bato balekaka afolata boti donc so oza boti te mokati atanga mbulu eza te donc banda asali eloko donc tie continue ntina suka kuna donc bafélicitation makasi topesi ye mpena akontinue ezalaka mpona lelo te ezala mpona wana te ezala mpona mboka mobimba mpo ye nde tasimbi asala suivi osala ekende mbangbango place oyo ezaka place ya une semaine na ndenge nayebeli ye ezaka place ya une semaine otie bamesa tozosufri anda bopesi mbongo osala mosala te toteka na pasi nde tinga kolike manzani sonakevi na babasekiyaka eyokoya osala mosala opesi mbongo ya otala papa aya kotuosa mosala mpona tosepeli makasi mbula eza tosufa makasi na wenzo lokola asali biso boye tosepeli makasi me akosa mosala tikona voilà mwana mboka jango evuzi nalingi vraiment bokutana mama Animbambi papa ya mosala ozosala sokutana mama Animbambi j'espère que kozala recette monene mpona koluka oyo basango bapase balobaka elonga yango wana mama Animbambi mosala ozosala eza mosala moko makasi badifficulté nini oyo ozala yango lelo oyo evandi vraiment na maboko ozomonake ezosenga vraiment ke baautorité mboka bakoka kosunga otola bato ya motema bakoka kosunga o mpona réussite ya opération eza nango ya liboso nano nako remercier Seigneur Jésus-Christ na bolingo pe mawa na ye ndenge asali ke nakendeki na village moko Dumi nakomi kuna chef Dumi apesi aprodek 10 hectares po tolona mais naza maintenant na difficulté là j'ai 2 na plateau bateke na plateau bateke juste soko lekima Indombe voilà premier village wana nde babengi yango village Dumi voilà nakomaki tikuna nakendeki koluka chef Dumi à travers mwana na ye parce que mwana na ye aza pe moko ya ba donateur na kati ya ONG ya Prodec nde ntango amonaki mpasi na biso habite na komemo epa papa nde ntango tokomaki kuna papa ayambaki biso vraiment bayambaki biso malamu et puis apesaki biso droit wana ya kotokende to lona mais ti sikoyo soki nazoloba ata notable député azokanga vraiment dans mboka Jango Imvuzi papa je crois il faut tokutana parce que eza toza biso sodu bana chango to mekana ko solola totala eloko ni to ça parce que bana wana o nazana bango on peut pas le laisser comme ça na kokoka kosunga bana nyoso te mais na mukio toza nango soki ata mibale misato lelo ba réussir vie na bango ndenge ba mususu ba réussir ça Nzambe akobosa na biso te vraiment il faut to lona souci na ngai eza yango wana il faut to lona
po te lelo na bilanga richesse oyo eleki mabele eza te mabele ezobota nyonso alors soki tokomipesa na mabele nayebi ke nzambe akosunga biso donc difficulté nanga makasi ezali wana et puis tosololaki na bamama veuve mwa moke tozosangisa bamama wana na kati ya pasi na bango na kozanga na bango batiaka no fils kata ba 1000 francs na bango par semaine 2000 na kese na biso mwa mbongo moko eza parce que to lancer objectif mo to lancer défi moko to lobi ke il faut to construire ata usine ya mukie mais ya ba savon po totali ke ba mama wana ba neloko osala te baza ba mama oyo baza koteka basinda biloko ba 100 francs mukolo nini mama azoteka eloko ya 100 francs akokokisa $100 mukolo nini mama oyo azoteka mai ya 50 francs akokokisa $100 $50 c'est dur ba mama na ndenga na zana bon ce sont des mamans qui souffrent mais ce sont des congolaises bazokende na tongo 5 heures azaja na bilanga azolona kapo alesa banane ba veuve baza ebele je crois là bomonaki bango ce sont des mamans qui souffrent mais nazana bango tozo sala to lancer défi wana yango to sengi pe na yo papa yamba biso yo kapé quand même kolela ya ba mama wana po kuna kaka na dubi wana 10 hectares to ko kamata ata 1 hectare to sali eloko moko to réserver pour na usine ya ba savon wana mais tolobaki tokobanda ngona na Kinshasa déjà tosokutanaki na ingénieur moko ndenge nini tokosala mais toza na posa maboko ya bato mpona kokisa soutenir bino voilà merci beaucoup à produire ezali ONG za kosunga ba veuve ba orphelin pe ba mingi na ba ndeko to benga ba enfant de ba bazola ba bala na lelo